Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonjour, salut, bonsoir. La grande famille, j'espère que nous vous allez bien. Toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Bande kokula la kola muka. Le loto mona journal et le zakaka mawaya nzambe parce que on n'est pas spécial. Na bande ko ba kutani na ba situation. On n'est pas spécial. Na ba o peut-être ba zongisi milimo. Mais na mawana nzambe. Tomoni sous journée à l'élo. Pourquoi pas to tombo la kicha bokonzi na pourquoi pas to lo ba merci. Alors, Bandeko, grâce n'a toujours les coronavirus, matoni parce que nous sommes parmi les vivants encore aujourd'hui. Voilà, Kota aimé partager, Eza Ngawabino BBC Mpoï TV. Famille Libota, shalom, 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 Nabino Nyonso. Toza na film Nabiso ya Superitas. Please, Bandeko, Bokenekota, la famille Libota. Namoni ba vie et kiti susu, orto keneki nango déjà bien na film Nabiso ya Crime de la noblesse. Voilà, titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni, la grande famille, et ça passe vraiment dans la communauté Nabiso. Voilà, les autres, les 29, mercredi, Biso Koutou en Afrique d'ici, déjà vote à l'élection. Alors, tous vraiment férié Awa, on ça les a et tout, vu les apenza mortes pour n'a vote. Et voilà, tous toujours quand na bandako, et l'eau quand on a constaté, ça juste cas qui non connexion, ça vraiment kilo depuis le lobby. Lelo to éviter ce qui est ba trick na bango ta kama kamongo ba politique ndenge ezalaka. Voilà, merci na bande ko nyonso ba komela biso, merci na bande nyonso ba benga biso, merci na considération na bino et nzambe nanga mona bino, nzambe nanga a pamboelanga bino toujours. Voilà, bande ko titre bomoni, photo ya miniature bomoni ina sola mo moke vie ou encore na makambozo les cas sur les réseaux sociaux. Biso nyonso toyebi artiste na biso na mama Moindo oyo akufelaki mwana na oyo akufeli mwana na ye na Angola. Alors ça fait maintenant 4 jours hein, 4 jours depuis toyokaki décès ango, mais ils ça la passé de voir communauté moko boye, eza communauté moko boye na yeba te so na oki lobani na moni place mo boye ndeko moko lobi congolais ayoki ata kobelisa Yesu AVC yoka. Ça fait la gare. Abie congolais na comportement congolais au belisa nzambe AVC. Pona nini toza batu moko ba tension, toza batu moko boye, toza ndenge, donc toza batu moko à part. Mais ça fait mal parce que libanga lizui chaku bandeko lelo koki ozwa mutukuna lobi pe koki kozwa yo. Passe à Mouninga, nous les Congolais, tous les sous na mawana te ya ko compature. Bande ko boyebi ki na yo ki passe de voir notre maman, notre actrice, Moutou a sepeli sakape biso malgré vraiment za sous vraiment na monde angwa théâtre était depuis que Angola. Maman Moindo tango mwana na ya kufi sur les réseaux sociaux ba yebisi biso ke no abota kaka mwana moko. Bande ko réseaux sociaux et yeli biso o abota misatu, bango nyonso misatu bakufa. Sur les réseaux sociaux abota bana 7 bango nyonso bakufi o nde asuka nde ayeko kende. Alors maman Moindo a okokate koto ba finge ndoki bato mususu biso tovanda na bango na njili famille na bango ya bandoki sur les réseaux sociaux. Bandeko, nous les Congolais toza na facilité à kokanga mutu ndoki kaka na munoko kaka lobi ndoki mais ndoki po yeba ndoki il faut zapper mutu au pumbwaka nde boyebani keno boza bandoki ou encore ozala na niveau moko boya spiritualité makasi o nzambe penza a révéla ko nzambe vraiment fongola ko misu ayebisa ko keno o boye. Mais chez nous les Congolais c'est pas le cas. Biso ba Congolais toza na facilité ko kangaka mutu ndoki tovani na bango na njili famille na bango za bandoki. Est-ce que lorsque tu viens annoncer ça après aux unis
famille ezalaka ya bandoki, famille ezalaka ya bandoki te, mais olobi bien famille na bango ya bandoki ba olia maka bango moko maintenant ya yo nini. Chose grave. Et comment sur les réseaux sociaux que non aza mwana maman moyindo te, aza mwana soki ya ndeko na ye patati patata, comme ça toujours été avec la communauté congolaise, communauté moko boye ya ba vampire. Ndeko na pasi, ndeko azomi bwaka mwana na ye moko wana akufi. Tout ce qu'elle est en train de faire là, yazolela wana bandeko. Po oyo ka douleur wana, oyo ye mama moyindo ayoki. Peut-être ceux qui yo po kufela mwana ndoko yo kango. Alors yo ndeko na no kufela te. N'essaie même pas, n'ose même pas. Ya kolobela mabe mama wana. Azalaka pe mwana ya ndeko na ye. C'est ça makila na ye. Mais à notre grande surprise, l'obitomoni alne kaba fossette. Oh, aza pe influenceuse même, malgré que non, aza sous vraiment dans monde ango ya rando li sous-souté. Elle est sortie pour venir informer aux gens que moi na maman moyindo na ye baza papa mo comme ba maman différent. Ba maman différente. Atie na photo ya papa. Oh bozo mona papa na biso na coin wana nde papa ya nani? Ya aneka ba fossette nde le sous papa ya mwana ya mama moyindo. Comme pour dire que non, mama moyindo aza belle-mère ya nani? Ya aneka ba fossette. Aza maratre na ye. Ba fossette ndenge aza na aneka ba fossette aza na coin na ye azolela leki na ye. Aolela leki na ye. Mais sur les réseaux sociaux, trop de bêtises. Baolobi la maman moyindo mabe. Akokite alobi non. Akufeli mwana. O azai leki nanga zandeko nanga. Pourquoi baoki ko maltraiter sur les réseaux sociaux? Je dois intervenir. Pour na gagner payer. Atika bisote. Pas sina eza makasi. Elle est venue intervenir sur le champ. Il y a quoi informer batuke non toyeba ki pete toyeba te que aneka ba fossette maman moyindo azala ka belle-mère na ye toye koyeba ngo parce que leki na ye akufi et leki na ye kokufa bakomi kofinga bakomi koloba di n'importe quoi pour na maman moyindo. Il fallait intervenir. Aneka ba fossette vraiment au sali eloko moko ya bien. Pour informer communauté ya bandoki. Communauté moko ba insensé. Communauté moko ba vampire. Communauté moko boye donc toye ba ate soki zandenge nini. Bandeko ba aneka ba forcé tabimisi tina photo ya papa na ye. Botala niveau ya mutu aye po aboma moto na réseaux sociaux. Yango mona ngai soki na yebi likambu te. Nakoya nazo loba nanga kaka parce que nazo travailler sur les réseaux sociaux loko eza matière na ko informer te na ko rassurer ba touté parce que na yebi vraiment vérité te. Soki vérité to koyeba ngo plus tard to koya pe koloba non vérité eza boye. Que koya ko pelisa ka caméra ba na koloba ba biloko moko boye pour peut-être yozo ba vie. Pour na nini communauté congolaise toza prête ya ko sala nini ya ko salir image ya batu po yozo ba vie. Ata baise po talama. Pandeko yango congolais botala ka susu baise place ko sala baise te. Tina ndeko akufeli azana pasi na mutema. Aneka ba fossette, elle était censée yakobimisa tina photo à papa na ye sur les réseaux sociaux. Pour nani pour communauté congolaise ye ko détruire des communautés congolaises ezolo ba makamoko o eza yango te. Aneka ba photo ya bota la papa na biso ye o so botali les garçons, vous allez voir que no bilongeza ndenge moko mais azwinde mwindu ya mama na ye. Aneka ba fossette azwi pembe ya papa na ye.
Et nazo monate aneka ba fossette akoya kokosa pona nini. Elle-même elle a dit nazana coin na ngai asala ti bilamba noir nazana coin na ngai na olela leki nanga. Oh, je ne pouvais même pas koya na réseaux sociaux parce que na koufeli leki. Mais il me fallait qu'Akanaya pour en sauver belle-mère face au bazo fingaye na ba maçon junior sur les réseaux sociaux. Na moni place mususu bato balobi ke non, la personne oyo abimi ya koloba ke non, mama moyindo azokosa, mama moyindo boye abota te wana eza mwana boye, mwana ya boye. Il y a d'autres personnes au bazo loba ke non, justice et salima pona yi. Wana eza problème na ngate. Nga mingi bandeko na loba toujours que non, bo pesanga bo aimer na bandeko, bo aimer bo partager ça bien. Bo aimer bo partager. Ndeko oyo lingaka ba analyse mama BBC, s'il te plaît, sungaka peko na ko partager kaka. Na ko partager au moins lorsque vous partager, lobaka soki na lobi mabe ou encore soki na sara ba analyse na mabe. Soko yo moko tenira lobi non, na la mama BBC parce que ton zora ba appel. Mama BBC nga na zapi na zak soki na 3 chaînes na talak. Yo posa parmi ba 3 chaînes wana. Partager pour to ou un tas nombre ya peut-être ya bande comme sous o basala ka analyse bien. To yeba na pe na sens wana dans le bon sens. Pour mabe leki mingi. Et ça na bande comme sous o basala ba analyse na bango bien. Mais toza na se pona nini parce que to ya batu ya ko sala ba analyse ko finga ko détruire ba vie ya batu bazé belé et ça que non biso to kundama. Or ce qui yozo sepela na ba analyse ya batu bazolo ba vérité. Pourquoi pas que ça lango partage maximum ya partage. Ya mutu mususu ba ba o kutu pena ba détruire ande biso. Tikana ke na ta koto. Ya ngona ba lobaka ko sungana. Parce que ça ndeko mususu ozalazo eza boy amemi pe. Balobi mama nani mama moyindo abotate eza mwana masoki ya mwana ya nani pona nini tout ça. Nous sommes donc toza ba peuple moko oyo et ça la kitoko te. Bandeko bo aimer bo partager tozo solo là. Ba vidéo ya mama moyindo bandeko je crois jour mwana na akufaki. Na salaka analyse moko kaka juste ya 11 minutes quand ndenge za la keza matière ya qui sur les réseaux sociaux pour na ko présenter ba mes condoléances et peut-être pour na ko informer peut-être ba abonner à BBC pour que non maman Moyindo a perdre moi na ner mobali et na kati ya vidéo wana na kati ya analyse nanga émission wana na précisa qui que non a kufinini nga pour moi na lobai kaya que non il est mort mais jusque là to yebina no vérité te eza problème ni mais na c'est baza qui plus mingi na koloba Angola ngondenge batu bazolo ba que non ba hôpital ezalaka na ba problème ba soana ka bien te et tout na c'est baza qui juste kana wana na loba ni na loba soki oyebi na yo histoire te ya koya nini ya koya histoire a mutu koya ko salira ngona ndenge ya mabete. Tous à la sens ya ki bomoto ya koloba kaka ke non on travailler sur les réseaux sociaux neti ndeko oyo ayeko bimisa ba makamu minene na ya soit disant mama nani abotate mais ça za collègue na yo artiste comédienne aza collègue ça fait mal bandeko vitesse à mokili o ndenge ezokende mais nous tozo comprendre kate. Vitesse à mokili ndenge ezokende tozo mona te tozo sosola ne ou encore tozo sosola te moi mobali oyo elobi aneka ba fossette que non maman Moyindo abota mwana moko bien confirmé elle est venue donc moi je na que non elle est la seule où est vraiment ayeko vraiment ko kangisa bato minoko. Congolais, lorsque tu prends ton temps au Sokoli Mai, na lingo ça l'analyse, dans ça l'émission, na maman Moyindo likolo, na ça l'analyse na attaqué maman Moyindo. Est-ce que tu as un cœur avec toi? Ou encore le maman Moyindo a coufé li.
toi tu es éternel. Est-ce que yo tango koya peut-être détruire oloba mabe pour na maman moyindo oloba mabe peut-être pour na mwana na ye oya perdre. Toi tu es éternel. Bandeko totambola ta na soma mokili ko. Totambola ta na soma mokili. Totambola ta na soma mokili et ça bien. Siko batu bazolela, batu baza na matanga, batika na matanga, baya ko répondre, baya ko boma moto sur les réseaux sociaux ya koloba keno, o nyoso bozolo beza ya solo teza lokuta boka vérité eza boyi. Aneka ba fossé talobi papa na bango uti kokufa 2 mois passés, il y a 2 mois passés. 2, même pas 2 ans, 2 mois passés. Et moi na mobali pa ye kolanda. C'est-à-dire que non choc. Ça fait mal, hein? Communauté congolaise, tout changer bizaleli na biso. Yango mona kasoki bi matangeza. Bozo tondana na matanga, c'est comme si bozo kende ko compatir na batu. Bo kende ko compatir te. Bo kende ka wana ka po bo kende ko yeba ba vie à batu kuna et tout. Mais pour na compatir na batu baza na problème never. Et comment va place à boké ko luka ba former bo yeba. Donc ba comportement moko boy na oyeba te soki Congo de Sodome na Gomère tozo yeba te parce que comportement congolais c'est tout autre. Difficile à comprendre. Et le bien tande ko moko boy congolais obelisa Yesu ata AVC. Tina niveau ya mutu aza na problème mutu akufeli mwana moko oya bota na vie na ye. C'est difficile pour compatir avec la dame. Il faut qu'on yande ko banda ko détruire de plus. A okokate nanu a perdre être cher na vie na ye et bino boye bo bandi suku bamba ye mabanga. Que Dieu vous pardonne. Douleur. Oh maman moinda zo kana minicho bandeko. Ngana koki oloba te kaka keno. Ya douleur ana zana ngo wana ya keno a perdre mwana ne kaka moko wana. Mais ceux qui kokufela. Ceux qui kokufela ezala papa ezala maman ezala leki ezala. Donc proche kaka ya famille et pas na bino. Façon moteme kendaka. Façon mayele sotaka. Ndoko yeba o compatir na mama oyo. Dis-toi, yon de ko mwasi o telemi oye o lobby. Dis-toi que non, mwana nanga kufi, nazana mwana nanga mwana kufi. Ezande ni benda na obilili ko, micha na place mama wana, que c'est moi mwana nanga kei. Par là, ko compatir na ndekoti. Donc, mets-toi kaka na place ya mama moindo albi que non, mama moindo akufeli. C'est que ngande na zabwe peut-être ngande mwana nanga kufi na ozandeni. Tu vas compatir automatiquement avec la dame. Je ne pense pas que non, au ça peut-être au à cause si, à cause ça peut ni soit disant qu'il y a un sali bongo pour ba sungaye. Maman moindo départ kenda Congo, ce qui est Angola wana. Elle vit sa vie là-bas. Tobo sana kutuye. Parce qu'elle n'est plus nani populaire ou encore azaï sous azouarali sous te to bien sous te. Liwa mwana nende sa ici net ko sekwisa ye to bien maman moindo ajoua kapé bien. Vous êtes sûr? Na ba makambo boya ko informer bato. Ma bébé zakaka na bino bato bolandaka biso. Bino bato na boya ko pesa biso ba courage ya koyela ka bino makambo buzo ba bozo yo ka bo pesa biso matoi. Ce qui vous les abonnés bolinga kate place buzo beza place buzo beza bo kene kotia matoi na bino. Je ne pense pas que non sur les réseaux sociaux il y a communauté congolaise biso ba chroni mama ba chroniqueuse ba chroniqueur ba chronifuati to bando ya peut-être ya ko sala vanda wana obandi ko finga. Je ne pense pas. Alors ceux qui ont persisté jusqu'à présent c'est peut-être parce que bino bo pesa ka bango matoi. Bref, aneka ba fossette abimisi vérité à koloba keno, moi na maman moindo azale kinae, baza papa moko ba maman différente.
Elle est venue pour sauver sa belle-mère ya kolobake. Non, azana choc. Botika ko beta ye mabanga ndenge bozo beta ye wana. C'est ma belle-mère. Abotana papa na ngai mwana moko. Toyoki ba nombre ya ba 7. Toyoki ba nombre ya ba 3. Oyo ndazaki ya suka. Likolo nango isuto ye ba ye kolo pesa siko version mususu soit disant que non abotana epete wana za mwana soki ya ndeko na ye. Aosala bongo po basunga ye. Vous êtes sûr? Nzambe oza wapi? Na communauté na oyo, communauté moko boye. O balobi. Bon aimer, beau partager la grande famille, on est ensemble. Ceux qui n'habitent ici bandego mususu mabaku, bo limbisa parce que na lobi nanga kaka vérité. Na lobi nanga kaka vérité. Mwana ne kaka moko wana nda zolela. Alobi ke no azai susu na mikolo ebele te. Douleur eleki makasi. Eleki kilo. Bato mususu o ba masanga zo mela atika ko mela muto aboki Congolais. Nzamba sa biso na matière nini? Voilà bandeko, je crois na lobby il fallait na loba. Beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner. Et ça biso toujours bien. Na loba toujours que non numéro na biso zawana na barre à info. Vous en avez besoin ko benga maman BBC. Tous en besoin de conseil na bino, de suggestion na bino. Et pourquoi pas qu'on puisse une vraie version à la matière. Alors je vous aime bien bandeko. Tokutani prochainement. Bisous. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.